naye ko kata yo te me ba élément moko ezali très important. Te katanga kaka maman makese katanga kaka. Voilà, donc nalingi parce que nalanda ki bana papa ntia et pas ya mkolwani pas ya Sarah. Nalingi bana papa ntia na yebi ke boza na live oyo. Bozo landa biso. Moi étant que corps médical mama Congo, papa ntia akufaki na hôpital te. Papa ntia akufaki donc na kati ya ndako. En aucun cas mama Congo ba maladi ba kufelaka biso to salaka ba toilette ya ba mort. En aucun cas membre famille a koko kanga maladi misu munoko. En aucun cas je dis, je précise, en aucun cas. Malade patient oya kufi na kati ya hôpital. En aucun cas membre famille na ya kokanga ye misu akokanga ye munoko. Donc j'interpelle les enfants de Papa Ntia. Yako fongola enquête vis-à-vis à mort ya papa na bango. Nazo pesa bino ba élément bana Papa Ntia bolandanga malam. Donc, vous allez retourner na morgue. Oya liboso ba kotisa ki corps ya papa na bino. À partir ya morgue wana bokozwa traçabilité ya koyeba corps ya papa na bino. Avant et comme à niveau ya morgue et outaki wapi. Bokozwa traçabilité. Moutoukani ne longola ki corps wa papa na bino de où jusqu'à où. Parce que Benita ye akanisa ki aye kocha munoko. Mais Benita tu es venu livrer des secrets. Parce que liboso totikala ki na secret que papa nta akufa ki na hôpital. Toi tu n'étais pas là. Ozonga kanda ko yebisaki biso kenda ko lamba ndunda. Et na retourne au papa ntia mikufe laki. Mais là tu viens donner des révélations au kanisa que ko tia biso batwa ba congolais na défi mais oye komi livré. Au lobby papa ntia kufaki na prière. Ya Ramsès auquel moment mama Congo muto ya komi déjà na état azo kufa. Azana hôpital déjà de 1. Bakotika ye bongote mama Congo akozala déjà na coma déjà profond et mutuwana akozala sous na capacité te batela ye téléphone na litui. C'est faux et archi faux. Je parle tant que corps soignant. Alors Benita en aucun cas muto déjà comme na étape ya zo kata mutema bakotika ezala tu étais sa femme bakoyebisa yo tu peux venir donner les au revoir. Mais en aucun cas, tant où ya kati akokata motema na présence na yo, après ba yebisa yo kanga ye misu, kanga matoi. Non. Ça, c'est un travail de soignant. Donc, révélation ya Benita, et yeko yebisa biso directement, papa ntia était à la maison. Azala kinandako. Alors, tout ce qui s'est passé na kati andako, bana ya papa ntia bo fongola enquête. Mais enquête ezali simple, ce qui bolingi bo yeba traçabilité. Papa na bino ndenga akufaki. Et ko uta bino à partir à morgue. Morgue a kopé sa bino traçabilité. Corps wana avant et na morgue et uta ki wapi. Même mituka oyo kenda ikozwa corps ya papa ntia et kozala traçabilité na wezali et uta ki wapi ti wapi. Tout ça et pas mundele échec ezala kate. Donc Benita oye komi livré. Comment na biso bazobate. Merci Bama Congo continue na yo. Nazola. Merci beaucoup. La famille. Admettons, Ndenga Lingaka buzz. Admettons, Ndenga Lingaka qu'on parle d'elle. Mais ce monsieur avait ses enfants. Banana ti lelo. Yazo sa kindumba na Ramsey na ye. Mais les pauvres enfants. Comment kokoye na vie à mutu oyeko détruire na bana o basenga ki na bangwe l'autre côté. C'est pour ça les adultes quand vous avez des enfants, quand vous divorcez, vous vous remariez, vous trouvez moi si vous trouvez mobile, tenez compte aussi de vos enfants parce que yo landi bolingo mais ce sont les enfants qui souffrent. Papa ntia landa ki mwana mwaso andoki mais aujourd'hui cette fille ne souffre pas. Azumbongo azolandane mobali mususu. Mais ce sont ces enfants aujourd'hui. Banana so baboti. Baobeta masola papa na bango. Benita komaka kuyana komba papa na buzoba. Mais bana wana faut ba expliquer bana na bango ke bozaki na koko na bino azaki docteur, il y avait notre papa, il y avait bwebwe. Bana na batika na histoire.
Comment ozwa kobimisa ba propos boye? Benita banga kape batu ko moi so Tokyo yo. Banga kape batuti. Yango yo Benita. Non mais tu es malade. Ce monsieur a laissé les enfants. Bano baoka lingala baoka français. Bano baza badulte. Wali boma. Ozwa kolobana monde visio. Que papa ntia koufi na prière ya likangu na yo. Comment tu peux manquer ce monsieur du respect comme ça alors qu'il a ses enfants? Comment on manquer papa na respect? Bana ne baza vi. Obi ke yo kokotina mutunali we. Okotina muta boma yo Benita. Yo za capable pena que au pousser bana na basa la crime. L'amour des enfants envers les parents c'est un amour inconditionnel. Peu importe ma belle ba parents ba salaka, peu importe banana ba parents ba lingana bolingo moko. Donc c'est dire que yo déjà ou empêcha banana faire souka kitoko na papa na bango. Oye barate hein. Zoba moi si o yako kanga ponga mono mi yoka. Yaka na nzela na nga na ozelo. O priva déjà bana wana souka ya kitoko na papa na bango. Bana na bakokai ko tia même papa na bango na maison de retraite. Mettre le parent dans la maison de retraite so ba koli ezali soumouté parce que le monsieur il avait l'argent. Awana poto maison de retraite eza synonyme ya mbongo. Les gens qui sont dans les maisons de retraite baza bato ba na mbongo. Bakokai ko tia papa na bango na maison de retraite. Papa wana azozwa ba soin, azana ba aide soignant ba occupé ye, azana makamnyoso, bana na ba oké rendre papa na bango ba visite. Wali boma na mutu na yo. Bato boba nga Matissa Olivia, j'ai pas vu Olivia dans mon live. Namoni Olivia moko na live na ngate. Ce qu'a sali demande, y a pas de souci. Ce qu'a sali demande, y a pas de souci. Mais moi, mon soir, Zandoki, boutique boite quand même communauté. Allô, bonsoir. Ndeko, Omati, imoso oke na pose. Ok. To bandeli. Bozera nan. Namoni de komu bandeko ba senga ba matin. Vous avez le droit de vous... Bonsoir, Maman Congo. Bonsoir, Bonsoir, Batunyoso Bazolanda. Franchement, sans blague, il faut qu'on se parle sincèrement. Benita, tu fous la honte. Tu fous la honte aux femmes, tu fous la honte à tout le monde. Yozo ya ozo salaba live, tu fais des vidéos ça ni chozo bi ma gang, meza makambo soni mama Congo. To banana makambo mutakala tina makambo ya papansa. Mais tu es folle ou quoi Benita? Toi tu penses que vraiment papansa azaki kaka yo? Tu oublies katika kibana tala mwana ne Olivia Boyata tozo moni ana sa zo chaba commentaire. Ata soki papa wana akufa ki na hôpital yo muto bomisi ye. Et ben nindenge nini di ba mot batinda ki me ba dire oyo yo ça dit que yena likam na ye ba doit na tel ba check téléphone na litoy bazo bete makambo voilà ba pesi papa wana crise ba bomisi na nzala ndunda yo Benita moi sia soni tu es malade ou quoi Benita donc biso to vanda awa biso ba kizengi to betelo nde maboko tu trouves ça normal o memi tata wana na hôpital na banzalo précipité yé po yibe mbongo ku bomise na banzala bandunda wana tu es malade ale oyo le limbisanga yansa foti na ngate yansa foti yambula yansa alors ya o sali ba live a mineno zo canceler zo sala batumité ma passe or que cet homme qui fout la honte tout le monde te regarde comme ça, on dit que tu fous la honte à tout le monde. Regarde ces enfants, là, Olivia Boyata, Yewana Zochaba commentaire. Papa wana tiki banane belé. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu trouves ça normal? Wana nini ka matalana, ou bien nini pour prouver aux gens, mais tu prouves quoi? Tu es ridicule. Moutou nyos on a quatre internet. Moi je dis ça haut et fort. Moutou nyos on côté la Benita na makambo oza moté mama B. Oza moté mama B oza ndoki. Donc bino boza awa bozo ya kolinga batata bo ya ko yiba bango mbongo po bimana ba pasha. Nous, on voyait quand tu allais en Chypre. Donc, on savait que les Chypre n'est pas bimana Ramsey. T'as la Ramsey, on appelle assassin à qui bimana. Zongeli banane ba gêne. Pour que bimana ba mami kouli lokola yoto yoko pesa mwana na bo tutu. Oza mo tema ma bébé Benita. Je dis haut et fort. Olivia Boyata, maman, on est de cœur avec toi. De toi et tes frères et sœurs. Parce que tout le monde a vu le comportement de Benita et personne n'est d'accord avec parce qu'elle fout la honte aux femmes.
Bisous, Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Nalukano Babi Asalinga démonte. Franchement, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ngam kono kutana Benita na surtout bunda. Naza surtout bunda Benita mukoto kutana. Moi, je suis, elle m'a pas encore fait la démonte. La famille. Elle m'a pas encore fait la demande. Elle m'a pas. Si elle fait la demande, elle est libre de s'exprimer. Ça fait mal. Benita ngam kono kutana na surtout bunda. Je te dis la vérité. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman Congo. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ngai nazo poser ma question jusque là. Rapport nini tinda ki Benita akoti sa makamba papa tsana makambu na ya mutakala. Rapport mais maman makila mutu akoza tranquillité. Il faut ko banaka ko bimisa boye. Makila nyu kutuza makila ko bomate. Makila nyu tutuza makila ko mbongo ya kolia te. Akomi koloba biloba lo bazo se contredire ye moko makamba loba kala bosa nyu moni lokuta. Mutu kazo ba lokuta. Un jour okobosa no koloba vérité. Merci beaucoup, non, maman. Bande qu'on a compris de Camilla, c'est Olivia. Elle n'a pas fait la demande. Peut-être tout à l'heure, elle était montée, elle a eu un coup de fil. La famille, moi, je vous dis, Baderonanga, peut-être elle fait des trucs, hein. Au moins, Moutoura Zandoki. A cause les locaux, c'est Pesabinote. Soko yebi kozwa musapina yo. Na vidéo moko ya Benita, okenda kotia j'aime. Ba, erango boke longola. La famille, je vous dis la vérité. Erango boke longola. Parce que, ba, malheur, réseau zoyer. Et bando beta bino bato tout au bozo bokanta ke non te mutu moko se penangwa zate. Cette femme là non seulement azoko sala image ya basi ya mabe pour commencer ye penza kindoki et bota la siko yo mitia na place que yo moi si moko abimana papa na bino azosa makambo Benita osa na komba papa na bino Benita pe misa komba papa na te. Après tu demandes aux gens bon l'essayer Mervin ataka ko pona papa nta kota papa nta Mervin a beta ko kitoko biso tout ataka ko pona papa wana parce que bana ne ba koki ko aka na live tout le temps te donc biso to ataka ka parce que yom to yaki na papa na réseaux sociaux donc comme bana ne ba aka na réseaux sociaux mingi te bazana tembela ko s'exprimer te tozaka munoko na bango. On vient parler pour ses enfants, on vient défendre et en force de parler comme ça, s'il y a un Dieu qui existe, il va rendre justice à ces enfants là. Tu vas payer. Tu as ridiculisé un monsieur qui a étudié, qui a reçu ses doctorats, qui a travaillé, tout ça et tout. Tu as rendu ce monsieur ridicule devant le Mondio Visio. Tu as levé papa na dignité na ye. Oya o exposa maladie à papa wana. Oya o exposa le corps de ce monsieur. O exposa non maladie ne. Benita mbali. Bosona mona mwasi afandisi mwana mobali na ye mukolo. O bando bakina la sa papa na dona canapé. Papa na dona télémakate. Tu as, obi ke yo, tu n'as jamais été une bonne femme. Tant moi ebisa batuke na longola eba nyei na sala eboye. Yo kansi ba ne ba sepelaka. Parce que si tu n'étais pas là, papa n'a ngoza na maison de retraite, payé par son propre argent, parce qu'il avait travaillé. Maison de retraite, pour votre information, ce n'est pas des parents qui sont abandonnés. Les enfants, ils font bien de mettre leurs parents dans la maison de retraite. Parce que nous, les enfants, on n'a pas tout le temps d'être derrière nos parents. Nous travaillons, nous avons des enfants, nous avons aussi nos trucs à nous. Quand on place les parents dans les maisons de retraite, les apobas zoaba soin na bango, c'est pour qu'ils soient surveillés. Ce n'est pas exemple na bouzo baté batiaka ba parents na maison de retraite parce que il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des soignants. Donc bazwaka soin na bango. Soki yo zala kite bana wana banya ba profiter na papa na bango. Bandeko yo penza boye oza mwana papa nta oyo kamakambo boye vous qui êtes oh je suis yo kamakambo. Anaza kite nakange misu, nakange monoko, nakange tout. Na bengi papa Ramsey pour votre information tout ce que linganaka. Et puis le monsieur a koufa na prière ya Ramsey na téléphone. Pour votre information. Là elle vient avouer dans Mondio Visio que peu importe elle n'était pas fidèle. Elle vient de vous avouer ça. Bah tout obike ba kokwe ba ko trompera motu mais ya ko avouer ngo boye Benito za kiloté hein.
nga na ko bunda na mkono omika ndoza na France nga to lobi to kutana na place ya bana papa tia nga mkono mona yo to suka no mabe moi et toi parce que oza démoniaque donc non mona ka na obunda na Lucifer ça ne se fait pas moi so aza démon moi so aza démon aboma papa tia papa ntia pour se retrouver dans l'hôpital yena Ramsey wana mutuba boma ye. De quel droit tu prends ton téléphone, tu appelles ton amant pour passer à ce monsieur? De quel droit? C'est parce qu'il était malade. C'est parce qu'il était malade. Et je pense pas que comme on a moutoko la docteur Ntia na pleine forme, yo moi c'est quoi Benito ke sakanaye. Yo moi c'est oya ke ko lokota na Kinshasa. Aimenyo na poto. So kaza ki en forme ko sakanete. Ozo PC Ramsey na téléphone. Complicité. Otomona kama mindele ba bomi mobali moko bwe. Bande koma kambo mona na film Benita sala on a Ramsey. Ba bomaye moralement. Ba bomaye ba beta papa na ba biloko. Il n'a pas pu supporter. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Aïtoufa papa nanandaku. Jusqu'à un moment, elle a pas, elle-même elle le dit. Botongo bakena kangie misu munoko biloko tout. Biloko ngo zani. Posez-lui la question. Biloko ngo tout wane zanine. Une femme qui était vicieuse. Oye kokuta mutuna bomengo. Toi, tu n'as rien apporté à ce monsieur. Benita, basi baloba kabwe o apporta moi ata pierre, ata zelo, ata mai na vie atatana. Oyaki papa ne sa sala makambu nyonso. Mais regarde comment tu fouillais sa vie. Osomba ndaku wapi, osomba wapi, ozobombelanga, oyaki na bolingo intérêt. Yango mbongo koko lia ngote ta makutu me kondaka. Ozapina makutu me kondaka. Yango mwa mobile ofinga nga nyoso yo kaka na ba live nanga pourquoi papa naza na problème na yo papa moi si papa moi si ofinga nga tongo midi pourquoi pourquoi so na osala live nango ya kaka na sala onini papa moi si kofinga ngo finga nga kune kokite wako kotumbola nga na kati pona nini allô bonsoir tribunal zelozo mata allô bonsoir maman. En tout cas, aza vraiment eza malédiction yango wana mwana na bango wana akufaki. Franchement, koki ko avouer, azo avouer ça le savoir. A éviter que ba audio eza ba preuve. Soki bana papa tsa ba kokozala. Ba koki kozwa ba audio nyonso wana ba bandeli akete pe ba kobotole na bambongo wana. Parce que et dans la maison de repos, et dans l'hôpital, jamais, na on a poto muto akufi, bapesa bati kayoya kukangaye miso kangeba munoko. Peut-être a etufaki e, toloba, a etufaki e, banine zalaka, babenga kaba médecin légiste, te po baya kosala constant. Babande la quête. Parce que wana ye moko aza ko avouer akanisi lokola ye ko sala ba show menzo kande avouer ba crime na ye. Merci beaucoup maman. Bande kolanga molingi que le monsieur repose un peu comment cette fille bana papa tia ba kana papa tia na réseaux sociaux à chaque fois que le nom de papa tia revient c'est toujours Benita. À chaque fois, Benita komana Ramsey, mais soka eko sa la randonnaye, toujours papa tia, toujours mbonga papa tia. Et puis depuis on soit mbongo wana, tu fais rien de bon. Banana bafandi ba ota la boy. Bandeko, ça c'est vrai, hein? Les hommes quand ils vieillissent, ils deviennent faibles. Hein? Vous savez, moi je donne conseil, beaucoup d'enfants, oh boy, bike, bon, moni makambo est arrivé la kabaninga. Prenez ça pour exemple. So bomoni ba parents ba kabwana, votre papa il a un tout petit peu de moyens. Bweba ke biso basi to vieillissaka bien, ni bal ba vieillissaka bien te. Les hommes, la plupart des hommes quand ils vieillissent, ba malade belé bimaka, ba komaka faible. Skoso ki moi si moko mutema mabe ya ndokaza pembeni wana. Et je pense que Benita, la personne qui a présenté papa tia Benita, alinga papa tia te. Parce que la personne, elle déjà que Benita outi na famille moko mabe.
aza bato bazaka enquête ya koluka vie. Ces genres de filles comme les Benita sont prêtes à tout. Bazabana oyoyo na Congo bazouate. Bazouate to baka vérité. Toujours bazouate baluka bango moko. Mais ba Benita baza bajara baso bakenda ba centre ville, bakenda ka koluka mibalo bazana ba possibilité, batie bazakalara, alesoka zuyo, otie litoi atingami, bazemi alokuta, abandi ko détourner na famille na yo tout ça. Ça c'est les genres de filles comme les Benita. Après tant ko déséquilibrer un monsieur, bakenda ka na mibala ba gigolo. Ramsey osa traître, Ramsey osa assassin. Ça c'est crime passionnel. Ça c'est des amants. Oyo balingani, siko mutaza otia bango blocage papa ntia. Papa ntia okufi ndengo sengela ko kufa te ko tika mwana mwasi ote papa ntia. Soki pende zaka solo. Papa ntia fako kufa oui. Liwa c'est pour nous tous. Mais tu n'as osé mort moko normalité. Oh, il y a un crime passionnel entre des amants piaqueurs. Des amants au bayebi kutu sika mbongo ne wutate. Et sika mutoki ne wutate. Ba kutani bandi kosola ba c'est le programme. Benito zwana mbonga papa ntia ozu avio ke Chypre. Obake ko lala ona mbonga papa ntia. Ozu zemi. Opozwa ko kose la mervinga boma mwana yo. Zemi wane kufa kyo mwana na kufa kyo bandakala. Eza ni merving, eza ni garçon batu boloba. Benita alanda garçon batu ye moko abando luka mutu akwesela libabe. Benita tia zake na beka ko bota na yete azako luka mutu akwesela libabe. Ne dites même pas que oh le garçon là oya pesaka bango ndako beba. C'est même pas ce garçon. Prévane garçon batabando ki manaye. Nga mutu na ela bino version même bato bazena Benita babomba secret. Nga mutu na ka koloba ke Benita ndako ekufi. Benita zoluka bitumba kuna mbila kwei. Tona yaki bobaki na kosit. Mais nga nazaki na source sûre. Garçon batute. Garçon batu soki Elvin wana abando ki mane makambu. Yoza na zemi. Mozo landa garçon batu. Obundisa ye. Yazaki na makaso abunda na Elvino. Azena makas, alingaka lettre Elvino na libabe, et raté Elvino. Le lorsqu'on go lettre ngo merving te, yote. Yo zane loko ko loka mutute. Yo soko loki yo tuchikata baikoko, aloba. Baikoko Je crois c'est ça, baikoko. Mais yote, yo kutato bi otungisa merving, papa tia kwa ko kota na katikati ya beti yo. Yo zana muto ko loka na réseaux sociaux te. Yo zana mutute. Yok oyebaki déjà que mwana no wana za kokufa olinga kinde oluka mutola tela libabe olinga kola tsoki Elvino wana kimakite libabe ngola taye o Elvino asimbie na nzoto o Elvino batute. Il peut avoir ses défauts ne kaka atikela ki ondako ebeba apesa ki ondako ebeba mais ako simbo na nzoto mwana mbala bato aboyaki chance akimaki oza na milimo mabe oza mwasi ndoki. Ozo bape akouf pour votre information. Priez ni nango Ramsa za nangwana koko sambela mutu. Oto sa le krobona mutu. Obi ki baba ndoki Yo ke na kosa le krobona garçon wana. Ozo bape ke akoufa do. D'après yo pe na Ramsa na sambela ke. Ni boma ya Benita mbonga nyai. D'après yo penza. Yango na ngwa signalé life nanga. Donc d'après yo penza ko. Ramsey na wana sambelaka mutu lokola brique ya bombe l'éponge na nga mutu munene mais ya niveau Ramsey wana te mutu lokola bombe l'éponge na sa mai do yo ka se pena ke yo pona mona pena ke ko mobile na za pasteur yo maman pasteur mais bon ça les crimes passionnels hein bo tinda papa na hôpital o mondo bimisi vérité o moni yango wana mobile za na hôpital o fanda 4 heures du temps na live 4 heures du temps na live. Et l'obéla et l'autre côté. Tout ce que tu attendais de ce monsieur, c'était sa mort. Et puis, ozaki de na complicité, ya muto a présenté kabino. Muto a présenté kabino a ebisaka oke, kende na yo, kendo boma yo tika na bambongo. Omoni bato ba présenté abatu, obalobake, azana bambongo, asomba bandaku. C'est comme ça que on a présenté Benita papa Nta. Muto a présenté Benita na papa Nta, aibisa Benita kende no ko profiter, azo bela na ye, azana bambongo na ye, kende. C'est comme ça, il y avait pas d'amour, cette fille. Vous en avez un tribunal, pour nous, on a pensé que non, Benita non. De kumbali, tika longo la demande, du compte de kumbali,
tribunal yako lo banane. Moi sauter, moi sauter. Non. Bonsoir Mama Congo, bonsoir Bandeko Bozolanda. En tout cas Mama Congo ya Nadia na expliqué on a nous po na moyo zotu na nani alingisa ki Benita papanza na yebiso na okindo kia Benita ni bandeli. Mama Congo donc yo yebaka na yo te ke Benita abala ndeko papanza soki ne va papanza mais bango pe baza canal ya kokufa ya papanza. Grande sœur n'est propre. Oui. Kasi famille grande sœur a Benita propre oh bengaka ya Pamela. Bami yibi bandoki oh bengaka ya Pamela wana mobile ya Pamela wana abenga papanza noko donc noko donc yaya ya Benita na mobile na ye donc abenga papanza oncle ya papa moko mama moko sikoyo Benita to papanza ake Kinshasa Benita ake kolingana papanza batu bakamwa ndeni Benita lingana papa wana na yana wana Pamela ezaki mbwa pesi mbwa oboyi ezaki somo na famille babi Benita o eza abomination makambo so ko sala ngote batu ba pekisa papanza bandimende ni Benita ke kobala na papanza la commune batu ba yebaka te ayeko ya poto donc asala inceste Mama Congo grande sœur nazara na famille papanza ye azu papanza donc fondation makama Benita ezaki coup monter abomination coup monter. Même pas abomination qui coup monter. Sa sœur est au courant. Benita Mama Congo. Sikoyo Mama Congo. Tolo baboy. Benita amoni Mervine azolela na ye ayeko bima bandi ko lakela Mervine ozozo ba karma na yo oboma mwana nga. Te Benita. Nga pe lobi na banda de la Mama Congo ayela na mkola lelo Benita na banda ko na maneko s'intercéder na mutema. Na Mama Congo ya Mama Congo omona ndoki otenda zoganga ganga na TikTok yo Benita yo obosani na live ya Dikina bande kwa papanza baleka kuna balakela o mabe baloba okosimba mwana nati na maboko bande kwa papanza baloba Benita tanga na zemine wana atikalaki ayebisaki l'état français ke atika na zema papanza. Donc, ce qui n'est pas le cas qui marié na papanza, ce qui n'est pas bota, moi na ne wana lingara zala automatiquement lingara zala belge, lingara zala donc moi na papanza na combat papanza. Balobi lokola biso bande ko toyebi ke moi na wana azaya mdeko na biso te. Lokolo pesi mowei, donc moi na na akozala te. Bande ko papanza balakela na YouTube Dikina. Benita obosani bande ko papanza balakela yo, balakelo mabe yuzo ko se victime Mervine aza mutu bando ele ba matière yosko fo tuna ndeko na obams bando ele Mervine Benita ana mwana ya malamu te mwana santé te Benita na mwana ba problème Mervine bando lo ba kaza te ke Mervine abomaki mwana yo yo moko nono toza ba africain ba bantu o tambola na ba benga ngoni bo tutu ba sukola te Benita famille papa ba sukola ote Benita au moins même pas place bakunda papanza yo oku papanza kufia kati motema yo batu bazoya ko yebiso na live bazoya ko apprendre na live na TikTok azara osara no na Bernice tribunal ezaki alibi ayebaki parce que avant papanza ke no hôpital bango tu ba etufa ye na Ramsey bangon to ba tufa ye ba benga na téléphone pour na Ramsey zo bete biloko yo papa yo so kola na yo olala ka mwasi te ngam tu bazola la mwasi na yo ba bete biloko donc tchaza ki na hôpital Benita faki azwa alibi mais comme siko as complicité na Ramsey msabi ke ekota live comme ça son papa na kufine kuna yo zaka netike yo peut apprendre on na live pour moi ça solo mobali na etawana ataza papa mobimba. Comme on dit, l'amour n'a pas d'âge. Elle ne pouvait pas avoir cette attitude-là. Merci, tribunal. Tu peux savoir, Mama Congo, Zana Lobana Sisana Kitana Tika Bandeko. Zela Mama Congo. Mama Congo, Katingat. Nakatite, Loba. Mama Congo, Nangana Loba Boya. Yom to kati ba minutes na ngai. Nangana loba suboy. Benita to abana mikiete. Yom mto loba ki keto papancha kufi. Donc, ozaki, okende kolamba, papancha tinda kolamba ndunda.
Et puis, ce qui est papa nta akufaki raimsem du yom to kanga ke misu. Si ko boni bando sa trouble en hôpital ba peso téléphone papa nta so papa nta akufela ki la prière azong si motema et pas nzambe bo po ino zo ki téléphone papa nta mba marote oyo ko senga o sa trouble ba peso téléphone papa nta. En tout cas quand de mama kongo lobi mama kongo tika dossier o te yemo muto aye donc to tika ete mama kongo na tiki bande comme suba ba loba donc to tika ete to zongeli beni la famille nga eloko esala nga boye eloko epianga mawa cette femme bino tubo omona ngo na Mondio Visio bino tubo omona ngo na TikTok nazo comprendre tene nini ba vidéo bozo ke like ba vidéo na ye quand elle fait des trucs comme ça yango na ngo pourquoi vous signalez vidéo oyo tozoa ko compatir na bana batu si c'était vous qui traversez ça si c'était vous les enfants de papa Ntia hein si c'était vous les enfants de papa Ntia hein bonga bosa makambo bosa te bonga bono signaler vidéo na ngate hein ça fait mal moi si mon quoi sans valeur hein ozui chance opportunité ya rokende ko bala papa moko ya docteur mais le commission mayele o mayele kakate tous les jours tu viens manquer du respect à ces messieurs yo kumisaka Ramsey Gigolo moko boy oyo osala libala na mbonga papa Ntia ozongsa ekini na mbonga papa Ntia otinde Dubai na mbonga papa Ntia mais c'est lui que tu valorises na Mondio Visio mais ce ko ekomi makambo papa Ntia wakaka ko manquer respect yango papa wana obakazaki canal no bonheur mais il mérite le respect. So kazaki canal po yona no simba mbongo te po mona poto papa wana po olata bijou papa wana po o voyagaka okoma kosala batu ki 20 ans papa wana il mérite le respect. Ceux qui bat bazong sake na miniature, ceux qui comme papa te zongaka, c'est à cause de toi. Yon doit ka manquer respect et bat ka ko défendre mémoire na ye. Les gens qui parlent de papa ntia ba makake respecter. Ni ya Nadia, ni bande kwa YouTube, ni Mervin, ma makakaye respecté. Ba yakande ko défendre mémoire na ye parce que ces enfants ne peuvent pas venir parler. Parce que ces enfants ne peuvent pas venir parler. Donc ces gens-là viennent défendre la mémoire de ce monsieur que toi tu viens dégrader, salir à tout moment. À tout bout de champ, tu viens toujours. Tu viens montrer à ces enfants que l'argent que votre père m'a laissé, je mange ça, j'utilise ça, je dilapide ça avec un gigolo. C'est ça rendre honneur à ce monsieur? Quand tu prends son argent, qu'il a travaillé durement. Oui, mais médecin, ça a combien d'heures? Tu sais combien d'heures travaille un médecin? Toi, tu penses que parce que tu as vécu avec lui 3 à 4 ans, tu connais ces messieurs mieux que ses enfants? Tu penses que tu connais ces messieurs, tu ne le connais pas. Tu ne lui as jamais donné assez du temps pour le connaître. Tu maltraitais ce monsieur. Quand on a respecté quelqu'un, on prend soin de bien gérer cet argent-là. Quand on a été pauvre, et quelqu'un qui est venu te faire sortir de la pauvreté, tu ne peux pas dilapider cet argent-là comme ça. Voilà l'intelligence. Voilà comment tu montres que tu es stupide et bête. Tu es stupide. Si au moins tu savais comment utiliser cet argent-là, ces enfants-là allaient être en paix. Si au moins tu savais respecter la mémoire de ce monsieur, ces enfants-là allaient être en paix. Mais tout le temps tu viens ici, tu viens démontrer l'argent facile. Donc pour toi c'est l'argent facile quoi. Pour toi tu penses que c'est l'argent facile. Quelqu'un qui a travaillé. Ou y'a qu'un peu à l'aise. Eh, là qui ça? Quelqu'un qui vient de découvrir. Y'a moi mouyakazwa les 30 ans. Et ceux qui mouyakazwa les 31 ma beso les premiers. Banda yeba relevé d'identité bancaire batuba pe marasouté. Banda ayeba relevé d'identité bancaire batuba pe obi mutu asal nous. OK non. Nazaka ka carré mukie. Tout
tapoter, s'il vous plaît. Tout tapoter. Nous avons signalé vidéo na ngobi que na peste rotine de molima papa ntia. Na kotine de la bino molima papa ntia. Bonjour ndeko, kombo pe quand même mukie na mona te na naturalité qui mubange. Bonsoir ma belle, bonsoir. Bonsoir maman Congo, j'espère que tu vas bien. Ça va maman, ça va. Maman Congo. Omoni yabe aza très maligne. Yabe. Omoni tango bazwaki ba problème liboso ye na Ramsey ayoko bimisa ba photo mitaka ba vidéo na bonga mitaka la ye na Ramsey après ba luki moye ba bongisi tango ba uti kozo ba problème le jour aswana ki na famille ba Ramsey yabe ye na message ke Ramsey apulele ke papa tia kufaka na poya Ramsey ayebi ke loko azolo bane ke créer mo mbala ba problème parce que yabe avana en Europe soki bana papa tia ibalandela penda liwa papa na bango prière wana basela ki quelle prière pona muta kufa na prière wana na ye moko Ramsey kota za papa na soki papa tazaki papa na yo ke mwasi na ye ki azobima na mobali moko boye mobali wana yaka sambelela papa na kufa na prière na ye Ramsey j'espère que na ye bite kote nyani yaka zala il faut pas na papa tia balandela ya be parce que ba version eza trop ebele mama Congo ye liboso baki ke anino papa tia asengaki akela mandunda papa tia tantina kala mandunda obala za malade za lo atia biso lambele ndunda mo préférence à la live ko ke lambele ndunda donc mobala kufa na posa ndunda ye moko susu aye ke papa tia kufa kana misu na ye akanga papa tia misu papa tia kufa na prière Ramsey au juste liwa papa tia kufa na liwa moko naturalité liwa papa tia yabe na Ramsey ba yebeli kozo papa tia kufa nango bango ba yebi yango si ba yaki ko yaki prière te c'est que ba swana kana Ramsey na téléphone ko swana ba swani papa tia ko kite papa tia sala crise pour la ba masquer que j'ai na bango ba tindi yabe ke ko sala live eza ko ke ba pesa ke nouvelle oui c'est ça que je dis oui exactement c'est ça. Yabe aza na vérité te mato moni bilobele zo lobise wana po so tali bien makambo yabe ya papa te bimaka tanga kota po mabatu tour libose bimaka ba comme ça papa te akota ki likambo zaki ayete tour o eko bimisa ba vérité akoti likambo zaki ya Mervin ya ki asombi yango ko bimisa makamba zemine ke bimisa kama belebele au moment oyo yabe azaki na papa te yabe déjà azaki dana Ramsey yonje yabe azaki dana zemi déjà yango moni mwana na pe mama Congo mwana na vantite yabe ndinga zabongo alia mbongo wana kimia te maman zomona kingo te kingo ezo kokolata bijou te liboko ezo kokolata ba bracelet te hein eloko benita za na onka ya kilo na nzoto neza mabele le reste wana ezata na poite hein papa na pa alingi mbongo ngweli ya mabongo te hein ayebi ndeni ya kozwa batu soka iba alu ya parole ya Nzambe ba mama o balingi makama ko sambela trona na nga ko ba kama Nzambe merci beaucoup ma chérie fona fa nonga mona pupula moi so po avant yela nga na komi yoka na mi yoka bien hein Darlene Falanga en direct il y a London City. Mboka moi London ezaka nini? Ezaka Londres na Londres te. Oh mususu wana. Merci maman Maya. Oh mususu wana bazaka Londres na ville à Londres na Manchester. Darlene Falanga na Manchester. Zabi pwepwe. La famille na oya penza ko senga bino. Mondio Visio. C'est vrai que on a l'habitude de rester beaucoup du monde dans les lives comme ça pour des futilités. Mais cette histoire-là, ça peut aussi t'arriver. Ça peut aussi m'arriver. Vous savez, bah, papa Nabiso, bah, jeune garçon, quand vous voyez une femme qui sort avec un vieillard, bozo que nous fréquentez moi si wana, bah, que bah, papa na mikolo bah, malembete, yo Ramsey sikoza. Omonika ndengo zwa benite na ndako alibala. Yande komobali jeune ndeti yote. Me ya papa mukolo. Moni ba papa na baza blagite. Baza blagite. Ramsey. Oza no musai na nzambete. Oza musai na nzambete. Kendo sokola maya mungwa. Kendo luka pardon ya solo. Na kati oyo. Omoni en force oza pauvre. Yango na vifo boye bako luka. N'attendez pas que quelqu'un fasse pour vous. Vous allez devenir des esclaves. Boko simba bablo comme susu ba simba kate. Ramsey en force ya kozanga.
Ya koza na Chypre, il y a des jeunes garçons comme toi qui sont à Chypre, bah on s'est débrouillé. Mais toi, tu as voulu une vie facile. Tu as rencontré une femme, aya betol di solo, kazana mobile moko a koko, mobile wana zana mbongo, yo landi yango, et memi yo na ekobo. Et memi yo, ok, no fréquenter moi si mon kota là. Zwano moi sa libala, ou azata na jeune garçon na kachanda kunde tuyo. Mais tant on soit moi sa libala, na papa moko, oya longo lié Kinshasa, ayene na poto, et puis na santé médiocre, Ramsey siko zawana, ce qui famille no ba yoka, o sambela lokuta, dinguaku. Moni mutu wana nde sa yo munene on dirait Bob l'éponge na sa maille éponge tondi. Tozano awaka na TikTok, okomona vi na o. Moni ba ki vanta o bandosa loke Dubai, oke kin, ba mi tuka boteka o ekenda wapi. Ba biloko na bino sango nyei wana soki sango nyei wana bosala kawana. Bozela. Bo mwende karme zo beta bino okanisa so bimisi mutakala. Mais yo bimisa mutakala zo mona ngo buzz. Mais quand les gens viennent manger dans ton restaurant, au lieu de voir la nourriture dans leur assiette, bazo ko imaginer ka mabele na yo, na ba vergeture, ba biloko comme so ya banzoto na biso et c'est beba boy. Photo bombe la ngo mibali na biso. Les gens ne sont pas obligés de voir. Mutuso ayo teli mbisi, azo décortiquer mbisi, azo tala yo, atali yo benita mbonga nyai, atali mbisi na sani. Atali mbisi, apeti sili, ozongisi sani kaka ndenge yaki. Muta futi mbongo malie mbisi te. Azo taka ndenge bokata ki mbisi wana, surtout tango opaton to panzaka mbisi. Tange tika la mukua wana vous savez l'arrêt qui est au milieu là, Mutatalika mbisi na katikati wana a imaginer yo parce que taka fongoli mbisi boy au lieu parti moko etika lisiko vide avant au tourner sous poisson azuka kasko ndenge poisson etika lika na rewana na katikati a imaginer benita bomonika asane zongi mbisi basali opération balie côté moko côté mo baliete yo kanisi ke mbisi kitoko mutatondi njoka nde muta imaginer vidéo na benita wana nyoso ba evra papa ntezo beta yo nzoto wana so papa ntelinga pesa ngo valeur yo moye ko kiti sango omoni nzoto mabe tant mobala zwi yo na niveau azwi la ke wana otanga te oza bourrique à part que ba yoka nga nazomi yoka wana eloko musute wana eloko opesa batute papa na yena osozaki mwasa mayele même après papa nta okokoya na Ramsey une femme qui a déjà grimpé yango nango imbaki nzembo olobaki soki okomi na ministre o clôturer okomi na ministre o luki o feza Jean Robert et Jean Robert nzembo ngezani olobeso okomi na président clôturer te zela nzembo ngezandeni muto uti na ministre obi oke na président yo utaki nanu Chilombo a foutu là ba classe et puis Chilombo ngoye moka tangite a foutu là ba classe ba niveau à classe on peut foutu là kiyo to yebite en même temps olongwe na Chilombo pour à l'époque Chilombo il était gigolo aussi lui aussi savait pas payer a foutu là ko classe mais pas moi siné na Belgique a foutu nda coûter Yemon Talobango, c'est sa femme qui payait la maison. Yo aujourd'hui chance na Kinshasa, azumbongo papa ne Tshisekedi le père a foutu le moi classe ndamp. Au mati et pas ya docteur. Oyo ko kita na gigolo ya Ramsey. O azanga musala et loko mote. Mais vous les femmes, pourquoi vous dégoûtez les gens comme ça? Comment une femme comme elle a un niveau à kobimana médecin, un docteur. Oyo femme d'abatu na ba TikTok. Yangoto boya karando, bo seksaka biso bo seksaka biso, mutu peno kome na niveau moi si ya bia nini. Apo zongi susu na sango, soki sango nyei kuna. Oye kanope, me aving yoka ngaponga mona omi yoka. Sarah yoka ngaponga mona omi yoka. Mais tu es malade. Tu es malade. Quelqu'un, une femme qui se respecte, qui sort avec. Obi basi msuba uta pena na niveau makala. Mobile moi valeur a zuye, muta changer mba moko. Yango so bozu mbongo, bo kelokata ba conseiller, apprenez à vous exprimer. Te intimité somme wana yo zwango.
Yo zoate. Parce que banque, au moins même la banque, somme t'as gagné l'auto. Certaines sommes, certaines sommes, au gardant, au gagnant, conseiller non, la banque, à ko fandi, so, abando, peso, rendez-vous à tout moment, pour aller là, ozoko investir en onde nini, et ko botandenge nini, mais yo n'a dimité. Parce que ce qu'on a dit, ça qui même conseille, nous, qu'on fongola, restaurant, mon a Congo, na bando, tumba, ba Thompson. Na lettre ba jeune fille mo ba minishi bi ba no tumbela ba Thompson pour ba benda ba papa moko ya ba directeur conseil ngo ba keno eza bonne idée te eza bonne idée te donc yo za nous pena ata conseiller no na banki tanga moni somme wana ekoti ba beke femme wazako obi ke même indele ba ebaka ba ebi source mbongo wana ba bi ça c'est une profiteuse elle va rien faire avec. Au moment où ba ben sa ko na banque te ke ba fandi sa yo ba monter le projet parce que banque monter la mutu projet conseiller na yo za capable de monter le projet so ba sala ngote pour ba comprendre que yo za femme profiteuse tu as profité de la mort d'un vieillard pour garder son argent donc ba boaké le même banque no peut boaké le libabe kende lapider ango ozonga clochard ndengo zalaki. La famille, cette femme elle est trop mauvaise. Ata yelobi a Poupolinga, ne m'appelez pas. Je n'ai pas son temps, c'est une démoniaque. Mais sachez qu'elle n'a pas de dossier koufakate. Ce qui bat na papa ntia bazuka maloba oyazoloba. Ata lobi que j'ai blagué avec les gens des réseaux sociaux. On ne blague pas. Cette fille, elle a tué. C'est un crime passionnel. C'est-à-dire que papa ntia bandai ko déranger na kindumba na ye. Papa ntia bandai ko déranger ye na ki libertinage na ye. Au fait, c'était une femme qui voulait faire des pornos. Azaba jara mwaso amibina kamutaka la gneti fo mususu wana batin atindeli mobali. Donc elle voulait la liberté au fait. Elle voulait abenga na ye Bob l'éponge na ye wana. Tout ça, et vu que papa nta a celle qui est déjà programme à kokufa, parce que pour y répondre à yazaki besoin à kolonga banier longtemps te, à kosa anima kamwatende ba prometa qui est, mouto a tchaki nanzela papa nta, après que déjà ba promesse que toi tu verras, il va pas rester longtemps, il est mourant, toi vas-y seulement, profite et tout ça, après tu auras l'argent, tu vas refaire ta vie. Et quand elle est arrivée, 1 an, 2 ans, elle a vu que ça tardait. Elle dit, mais non, voilà, et ben Galipette Zaki n'a besoin de ça là, elle ne pouvait pas faire tout ça, donc elle étouffait, elle cherchait le moyen maintenant pour commencer que, pour avancer la mort de ce monsieur. Elle dit, bon, je vais d'abord commencer par écarter ses enfants, je vais commencer, parce que papa Mobimbaza malade, mais ndako zaye na kimiate. Elle cherchait toujours des problèmes avec les enfants de Papa Ntia, avec l'ex-femme de Papa Ntia, toujours avec la famille. Elle était toujours de gauche à droite. En même temps, elle découchait, elle partait à Kini quand elle voulait. Yo bezaki moi si malam. Mobala za malade yo voyagera ok Kinshasa. Ok na ko sala ok ko tambola na Kistarmania na yo. Toi tu étais une bonne femme toi. Yo kanga mutema yo na ndako wana. Ok, na ope ba vidéo na mutakale bimi. Et puis ozo bake, papa wana bande ko encourager yo. Aucun homme, un homme même quand il est proche de la mort, à côté de moi cité wana makamindele. Chez nous les Africains, mobile kutu azo kufa, azo promettre yo ko tromper ngate, ko zo mobilité, tikala kaka veuve yo moko tikala kaka boko la bane. C'est ça les hommes africains. Les hommes africains même à côté de la tombe. Bakoko permettre te moi si na mobile mususu. Ça c'est les hommes africains. Toi, tu es venu mentir aux gens ici que non, papa, tiens, il me permettait d'aller machin tout. Comment tu mens comme ça? Mais toi, tu mens qui? Au kosakaba robot, oh, y a TikTok, ou au kosakaba solo. Merci beaucoup, Jenny. Au kosakaba robot, y a TikTok, ou au kosakaba toi normal. Quand tu viens dire aux gens que, oh, papa, ça m'a permis d'aller faire mes galipettes là-bas. Donc, et ça, bah, robot, tu vas sombaka, hein? Bah, robot, tu vas kenda ko somba, au kosaka bango, ou au kosaka bataso, mobile la congolais. Mobile la congolais, koutou, ataza impuissant. En ça, la maboko nae. En ça, la misapi nae. En linga koutou, donc, que mon mobile moussous. Tu es sûr? Et puis, ma kamwe bello conseil à papa wana. Yosa menteuse.
Il y a premier degré. Quand tu as connu ce monsieur, abandonne lalo. Boni bisanga terme pour ba te belé ba comprendre. Parce que un monsieur, ou a te ma sous-souté, na maye la papa nta, anga ke linga benita te. Boni bisa, tozo na sujet. Bane konanga, dans un premier temps, papa nta, il fonctionnait bien. C'est un médecin. Il connaît tous les sortes de comprimés. Et yebi ba biloko wana, oye kenda ko excité. Aza médecin, yebi ba kisi ba pilule ni na koki kozwa pour satisfaire moi si. Dans un premier temps, cette fille là mbonga niayi, aza qui satisfait. C'est par après que malade a commis qu'on s'est dégradé parce que au moins mobile pas que soit moi si la jeune fille. Aza zobate papa wana. C'était un médecin, bandekobo zonga normal. Moi, sois yena balo coûté belé. Adinga kaka zong sa dossier sur yé. Mais dossier to bando zongi c'est là yo. Il faut que les gens te haïssent. Pour de vrai. Pas que tozo konselo makambu pour batuba yina yo. Mais faut batuba mona que ça pouvait aussi arriver à leur papa. Ça pouvait aussi arriver à leur frère, oncle et tout ça. Faut batuba mono démon. Na 4 maseke. Ni seke moko liboso. Non, 6 hein. Moko awa, mususu nasima. Yo. Un médecin comme papa nta. Ayebi ke aoke linga mwasi po benita na bilonga bandumba. Papa na aza zobate basi baze belé. Soki moi papa nta bando telemate okino akolukane so makamba basi te. Ako se contenter na bana na ye apasaka ba weekend na bana na ye. Papa nta so kina koluka mwasi so na longa bandumba. Basi basaka nzoto mike mabele milai wana basaka ba soifeuse. Parce que papa nta yebi ke na bandi na bando telema. Ayebi ba kisi ni na koki kozua. Ba lubrifiant wana ba koki kozua pour satisfaire moi si. Et ça comportement à Benita. Benita comme ayaki ne bolingote, comme ayaki ne penja libala te, ayaki na but o ba tieke na mutu ke papa aza na mbongo, soki akufi, aza dena ba maladi na nzoto, soki akufi, okotika la, yango wana Benita tangwa ye, amoni ke azo lala na mutu azaki na bolingote. Vous savez, une femme quand elle couche avec un homme, quand il n'y a pas de sentiments, la femme elle se sent pas bien. La femme elle se sent pas bien. Quand amoni ke babiloko tout wana, et comme il ko déranger ye. Maintenant, comment faire? C'est là qu'elle a commencé à découcher, elle a commencé à aller chercher les amants, elle a commencé à voyager, et tout ça, ça a commencé à chauffer le monsieur. Tout ça, ça a commencé à chauffer le monsieur. Même s'il était malade, moi, ça qui n'est pas abomaé. C'est pour ça les enfants de papa, quand ils ont vu le physique qui a béni ta babi, papa ah ok koluka mort ya sembete, ah ok koluka mort subite. Parce que cette femme-là, tu l'as trouvée dans la rue. Benita, c'est une femme de rue. Aki baso ba yaki ba ya ba bouchon, basi ya consommation. Baso ba kena lukambong na banganda, na bakabare, ataloka na misu basali osinke, zwanga to kuta na kuna. Baso ba ana beso ba lobate, misu apamba salo de asine. D'autant azwa ko servi yo biloko akolia, azwa ko servi yo bien, mamoka boake lo déjà sinke, to ke na sime, préparer déjà likasa na yo. Donc bana tomba moni que papa yena bango eli bango mwasi ya consommation, mwasi ya bouchon, bana babi ah papa koufi avant. Voilà voilà maintenant le combat qui commence. Et le papa